lupango na koko tongate eta mwana mama na nga ata falon na za lupango na ebongo ngai junior na za na droit ko tonga ndako pa ya falon te parce que un jour bana falon ba ko ya kolba non c'est la maison de notre maman. Ba ko ya koloba Bona Vivien, petit frère nanga, ndako nanga, Vivien kwa kotongate, ndako famille eza wana na Kinshasa. Ndako famille eza na Kisangani. Mais toboya kakotia makboko, toboyi parce que eza ndako ya famille, ceux qui tokotia ba moto sangisa to tongango wana ça c'est normal. Mais ndako falo na sombi, ndako nga na sombi falo kwa kotongango te, ube gorocha kwa kotongango te parce que eza ya ye na bana na ye. Muto azwa ndako na ye, lupango na ye, ba chinois, pe bo acceptable ndiba pe karina sale loko modele na, pe mbonge bele koti wana. Est-ce que atekela ki ye? Hein? Et le quoi n'a pas troublé Karine Moutou. À Kobela, à Kosalani. Ici, quand on est mort, on ça. Moi, Jacquina, à ça qui bien, ceux qui connaissent ça, parce que Moutoupe a l'ingakate, les années de l'éloboué, dans les autres, c'est venu au cas Sima. L'éloboué, exemple, ma Denise, oubé, Mukonzi moko azo soutenir nga ayo ka kombo na ye de pa batu ki ye muta soutenir kanga a opesa nga mbongo te pourquoi na bimisi yango libanda so ya tellement Mukonzi moko apesi nga place à kofanda na Kinshasa et le monde les gens comprennent que non junior ndako zo vanda wana eza ndako peut-être na beta yango to déjà que za yanga mais batu ba ya comprendre que non eza ndako soit exemple ya pasteur Walesa. Bah, on comprend la vie qui ne sait que pasteur Wallace m'a tapé c'est d'accord. Ce qui on pasteur Wallace va se na internet et na TikTok était. À quoi ko bakina, donc va passer ba qui non ngam na plus ce que non ko beta li solo. Parce que TikTok comme ne sika oyo, et za na mutu oya beta li solo. Que non Karine ne match kinande, ce qui nini Vous s'abonnez dans la compte tribunal. Vous avez ce sont des choses qui il faut réfléchir. Parce que Batou Moussou soit linga kate, Batou a ça, on a kate problème à TikTok était. Donc comme on est 19h46. 19 na 10 abi batoza 19 ma va uzabi soit kotoke biso. Téléphone il vend dans pembeni. Ba ko kotoke maintenant. Hein? Você não está na boca de passando. Eu samba, né? Diz a Bíblia, mas você não está na Bíblia, é a Bíblia. Les années, vous les années à 20, tu m'attends à 0 juste. On m'attend à 0. Bah, vous avez pas 22 heures. Il a déjà passé mon gars. Au moins, il a déjà passé mon gars. Dans ce collègue, il a gagné. Non, pas de l'eau, mais tes bagages, qu'on a bagage, on a bagage à Mekaka. Souka. Notre drapeau dans la souka. Moi, le basket, on a la tengo. C'est la bonne qui est allée. Non, t'as un grave problème, mon corps. Nazana, on t'a dit à Beba. Nazana, dit à Beba. Ah, vous avez dit à Beba. Mais, je suis là pour dire que je suis assurance, maman, on appelle ça Karine.
Confiance ni Karine par exemple au Yoki. Puis maman peut andimi qui no osala elo comme modèle wana. Ma sœur. Malinga ki yo na motema moko. Il fallait bazoka kambongo wana. Mutu moko nga sacrifier tanzam bon. Loani tu zaki na mukandate parce que si tu avais une barre ozaki lettre, on peut s'attendre sur ma 50 parce que otala ndako na ndenge bongisi yango na biloko na nyonso, on peut arriver même à 50 000 et quelques ba bon moko ki a ba échelon ko. Bozo sko mbongo wana, bosumbile mabele à 20 000 quelque part, mbongo wana bulukili ndako même à quelque part, ubosali like no, itika na kombo na moko ya moko. Bobimisi ndako ya cop. Yaya. Géraldine a lobby tout, hein. C'est comme Boga Revino. Il y a encore plus d'explications. Oh, Géraldine a lobby. Na oh, binomo lobby. Na oh, yo loba kali bosso na oh, Géraldine a lobby. Parce que, na minute, ma casse la minute, Géraldine. Bosso ne supposez pas Géraldine. Oh, Géraldine n'est pas a lobby vérité et belé, loko et belé. Oh, yo. Batou, moutou na bangwe fungwami. Oui. Maman, on a ça traite parce qu'il m'a bimé si il y a comme qu'on réclamait des gens d'Akuna. Parce que Géraldine a dit que non, maman, on a ça cause zela kaka ndako on a qui s'arrêter. Abana qui cause zela kaka Karine a bongi si ndako et en plus c'est pour faire chier. Isa bongo. Géraldine a lobby en ngonga mutu na lobby en ngote. Et vous savez bien que non, na oye. Lobby wana. Mon tabo nga maman Jolie Kabelo aza banda ko na kingi na commune Kinshasa. Voilà là. Il y a une connexion là, ça dérange hein. Wi-Fi. Ah, ils ont des soucis. Wi-Fi, bon, c'est la grande. Wi-Fi, moi, ils ont bégayé. Tribunal commenté sur. Voilà, change de côté. Tout comme ça, tribunal, on a 100 cas, s'il vous plaît. Continuez en Goala. J'ai déjà le dignoso. Parce que la Géraldine a le dignoso déjà. Na bosenga bino ba chinois, bolongo na sentiment, bobo ninga Karine. Na moment obo tika boze su ebele. Bo sala eloko moko. Bo sala eloko mo bo sala déplacer. Oh là là. Tribunal chou. Tribunal asa sukola kinanga ndena vanja na lata nanga ka boy na tega pile o likolo lobi fala na yela na za kana na sina sukola ki déjà na sukola na za na lata tina lati na aiza ensemble na beta nanga ka boy na matina nga avion na tiga basket nga na makolo na gata vina longo na tika na di papa c'est tout ah makase so ça bilama isi continue na so bilama msu tika na Kinshasa
mono alobi habit ki ndako wana eza ya Karine te Géraldine alobi yango bien ki ndako wana eza ndako ya Karine mokonzi te sikoyo Géraldine ayebi yango pe ndenge nini po abimisi sekele ebimi un tribunal tribichou ndako wana eza ya Karine te alobi yango ceux qui m'ont appelé, c'est de comme qu'on s'attaquait sur qu'on a maman. Tant qu'on s'attaquait na maman, maman a kolinga bongote, a kosa la nini, a quoi ko benga Karine nandako. Tant maman a quoi ko benga Karine nandako. Mindele, ceux qui ont mindele kolonda kona mobali naza mundele ba ko kakashote. Pourtant ba koya wana mbele koya, ba ko que madame la propriétaire de maison c'est qui, mais c'était parce que bandako nyoso eyeba na kana ba kolonango. Oui, au koso mandako ba kolonda kona. Bakolo banenga bikino ndako oyo eza ya nani eza tamsusu ya nani ya choupette OK ya choupette na pesa ki choupette na pesa ki ngana fanda awa anatanda na zela ndenge makambo ekokomilanga choupette nda fandisio yo zana mukanda et créer na des problèmes buzuma parce que tellement ça va ko benga mundele wana bikino comment veux-tu yo okoko fanisa mutu na kati ya cave okoko fanisa mutu na place boy na ça que non l'état eyeba soit disons ou bien sans boy na boy et en plus oyebi kindako oyo eza place ko buka eza soit nte et ko ko memela peine de ko na biso problème tant tozo sala ba analyse total akabo sala kate pona un na ko défendre mutu na show na réo neti ngana za attaquer de pointe ya Benita Luna Champagne ce qui Benita a pesinga ba argument mususu ya vrai eza ba vérité mususu Benita yebisa kinga concernant Ramsey mais je peux pas parler ça parce que iko kwesa Benita nga moko na kozwango nene na kosotese yango na kamu susu pona loba na ndenge moko pe mutu saka intervention ezala ya mboka ezala nini ata mboka na bino eza ya kokoya jamais to ko yebisa ba ennemi que non mboka na biso ba botoli biso mboka non to ko sala yango makasi makelele matakita pour que non monguna aluka pe somo na show to défendre mais binote mboka ezo kende bike oui ba botoli biso Goma ba botoli biso ni depuis ba botoli ki Goma buka ba ko mate pona ni c'est ça. Il y a des choses particulières, il faut voter la mopé. Depuis voter le Goma, pourquoi comme il bénité boutin beauté? C'est ça. Parce que basoma qui ma casse à kokota banga kota boutin bozate, ma casse à kota buka vozate, basu qui sika moko kakawana pour la kosani. Ndeyango wana parce qu'il y a des vérités au batu ba yebi. Tout le monde kama mboka tozo makaba tia Karine. Au moins la vérité a via Karine. Ceux qui Géraldine ba yebi sia kiyo, tasu moi les Géraldine à s'apprendre des kamwana lelo ou be lobby. Des pessiers de boma. Dans le binga la différence de la fonctionnaka. Tribunal a consulté de Kolanga. Mais yebin de faire la fonctionnaka. Ma PC est qu'on a l'élo. Suye sikoyo, nan lobaka vérité. Et ça appelle l'autre côté. Yangwa s'attaquer na Karine Mouké. Azungisima. Yemoko Géraldine place azana asa perdu. Pourquoi pas beaucoup que ça loko vérité et yebani on va faire comment et notre leader a kosuka ndengenini et loko suis Géraldine c'est ça boya ko laksa netinga na kuko laksa batute kino naza bien bo pesinga $10,000 naza na $10,000 on naza na $1,000 yaya ce que mukolo boko yeba kino naza na $1,000 beaucoup lingangaite parce qu'il a l'accès qui naza na 10 minutes na koyeba sabinote kino na somi ndako na Suède tu na somi ndako na Belgique o ngana naza na ndako te falona ko vana na ndako ya falone na ko vana na ndako ya leki na ngai na ko vana na ndako ya famille mais ce n'est pas ma maison peu importe que falona ko se ya jio ndako vana somi ndako ni bale na Kinshasa ngana Kinshasa naza na ndako te mais là na komati ke falone na tonga ndako abo deux chambres salon parce non na fanda awa na mwasi na ngai nazo bala sikoyo pesa ngata ndako no oyo koto yo to ya kinkoli na fanda to ndako no ya Kasavubu na fanda non eko tianga na félicité moi na luka ndako mbongo te na soma yanga ezate na bantia ka eliki kino ezandako ya nga ya liki na eza yanga ona bosi kileki na nga aza mari aza na mobali na aza na famille pe mobali bakolandela de eloko wana sko grande sœur wana o apesa Karine espace azana mundele bangaki babuka wana batonga eloko mususu nde lokola aza camarade ya mutu ya Karine ndati kino pesa mazobuka babuka te alele mundele pe bisi bon pas souci tongana to pesa ya tonga atongi
kotonga na kati ya cave. Et là, vous réfléchissez, ça c'est normal. Peyo, mboka revino, oya pe koloba, olubi kino, yango, to sombi, maison blanche. Vous prononcez maison blanche et ça y a carrénité. Mais aujourd'hui, Gégé a dit la vérité. Donc, oyoka ya nani. Peu olubi kino, oza mayer, tu t'exprimes en anglais, puis en français. Ou vous mettez, vous autres, bozo tia banani wapi bozo tia les gens wapi tokoko otambo na lokuta te lokute za mabe na yeba kana kokosa te ngande na vandaka anakosa kana ngai te nazana ngo te na kosenga et c'est tout muto pelinga moto. Non, Chalama, ma façon tu t'écris là, c'est ça qui nous montre ma caméra, c'est on toujours le bananding à ma bête, va expliquer. Il faut vous comprendre qu'il y a l'eau que bazo comme Chalama. Il faut vous comprendre qu'il y a l'eau que. Moutou que chauffeur. Ne m'a pas arrivé à ma prise, banda que ça va $800, $900 les aides. Tout ce que tu as attaqué n'était pas là qui s'est mouqué les pembe, que la section a 4 vie à l'élo chez la maman. Ouais. Non, il faut dire la vérité parce que, bah, avec la vérité, les logiques la vérité, mon sous. On va aller où? Non, c'est la maman. Il faut que ça fanatique et que non, on l'ingara ou matoazo loba. Non, il faut comprendre des choses et puis qu'on analyse ça cambo. On analyse d'abord les choses. Il faut qu'on analyse ça. Parce que chez la maman, toi tu me connais. Nakoko yate ki na zabu ki na ce que chez la maman na bali mais na balité. Chez la maman na zabu na zana mbongo parce que mukono yo ko yeba vérité o ko sepela na ngate. Ogo sepela na ngate. Ngata mangana lukutati. Jamais na ko bana ke na kosa muki. Na kosa muki pona ni. Na kosa muki ndenge ni. Na kosa nani pona zwa parce que tango vérité ko ya na nzamba ko sepela na ngate. Mutu to asambe la ka kombo nzambe ayeba suko kosa te. Loba vérité na pesa ko loba. Na poto lokuta ko sanga en Afrique oko tia ko pointer we ndako na shalama mesenga ndako na mais ya poto na poto ko sakate oko ko sa non ndenge ni nous c'est déjà visuel to ko sakate mais boti ka ko ba makamala bozo ba shamala pour dire les gens aussi shalama il faut tout la ndaka bloco na biologique tout la ndako na spirituel tout la na makabonyoso to ça bat mboka salima be makasi non. Il faut comprendre qu'il y a des randos, il n'y a pas de randos. Là, on fait des analyses normales comme tout le monde. Oui, mais ici, combien non, quel est ma mingi? Au moins, ce qu'on gagne dans le tribunal, dans la situation où j'ai regardé ce qu'on a dans maman wana, parce que ma mindele va kokaka choter. Moi, c'est midé koka choter. Et na comme na ko bang, ba tu passer ba bi adresse wana. Mutu so ko ke. Na bo na ba tu passer ba bi adresse wana, pesa fandaka. Ba ya ko tumbela nganda ko na ngana pesa na ngawana, na bo na abi makaka. Ako msapi abi makaka. Tama ko c'est abi mabongo. Peut-être ba ko c'est abi mabongo, izuye mutu. Mbongo na ngana tina ndako, je croyais que c'est ma maison, je croyais que c'était comme ça. Bozomona, tout bozomona te. Il faut soit payé, on dit encore prendre ça. Dans la dit là, il faut que le bique non, dans un peu la santé malade monté, et nous te bouger, docteur a épsinga en appui maintenant. Ah, Shalama, il y a beaucoup plus en kanda. Non, Shalama, là tu commences à y a énerver nga, parce que là, je finger carinité. Tes écritures là, ça m'énerve déjà. Je te dis la vérité. Tu es mon pote, mais écritures non, les oukoum qui énervent. Non. On te zo finga toi zo la kisamokini. Et là on peut on va bonner ko sungaye. Mais nous on va tu mutaye ko bani ba zo finga. So ne bo banga ko ba vérité. Nous on parle de vérité car inchallah. Laissez les choses comme ça. Oh. Maintenant, nous allons contredire là, là, nous sommes dans l'internet et si on te montre des mal, on va dire des mal. Hein?
Na kotile na se na fingiete ba fingiete bazolo belaye chala mama ça c'est normal. Eza mabe. Maman na sote na ministre aye boy aye ko lubela est-ce que tant muso ko lubela ke bi mana ndako nanga na bona ba problème ba so ça OK au fond wapi. OK au fond wapi. C'est les moments ba chinois bo canceler mbongo so boko canceler mbongo si à vrai eza bongo. Si à vrai eza bongo. Ce qui eza bongo ba chinois boza makasi ko bo lukile ta 5000 bo lukile ndako HLM bo misile ndako ya ye moko ya privé bo lukile fa eza kana bongo paiement facile makabutu facile ba vana ko futa ndako wana na komba mutu soki azana mukandate facture ye a futi vo mu futa ndako facture parce que au fanda au futa ndako. Non, je dis c'est moi bon. On va vous souhaiter de tout ce qu'il y a. Il faut que dire la vérité. Là, c'est comme non vérité et ça vérité. Moi, je n'ai rien dit tout. Non, là, c'est pas tout qui n'a pas mbongo. N'a pas nzambe nzambe ko pambolanga. Na muke na ngana osala commerce nanga. Na ko mema biloko na mema. Parlant de la il faut ko bomba ngo. Parce que tant normal que l'obanga mo abilanga le lobo $1000, $2000, na oza $1000 na ke suma chemise na suma bijou na ba ke no loba ka blanga mususu. Mais tant on se retrouver que non zaka ka awe na nini ona suma ki mbisi na le kilo moko mbisi ana kinjasa na suma na kombe. Na sema yango na valeur ya autant na loteka pour présenter moi fois D na mbisi wana pour que lobo na ke suma mbisi mususu. Je peux pas faire des blagues parce que na yebi que non na ambition na kanga mbongo na ngana sala dote na kanga mbongo na ngana mémoire na ngana poto na kanga mbongo na sa stabilité na kanga mbongo na sala vie na na zwanda konanga na salabo parce que ah Jésus kinde c'est ça qui n'a la soit que na million na kine na za ko to na za ba 10 000 na za ba 5 000 na za ba 1000 na za ba 2000 non on a rien du tout il faut la savoir que za na ce to se battre to la savoir que to za na ngote ou prouver le monde ce que to su ki wapi parce que si vous avez pour makama mwana je crois pas que no kana ngako to pitani ngako tswana. Azo yoka na epete azo na epe na mwana peka kana kati ba live car nous os poser mwana no makasi ndiko nanga na kati hôpital pe moi ozo yoka pete mwana kana hôpital na peka kabo tuna mundela ko yebiso o ko yebiso kino ti protège pour l'enfant le lobo ba yebi atroce à mwana place azo tanga o ko changer il ki kula pe ko changer ce que zala to souhaiter le bonne chance na ba proso e ko salela avocat na yo soko zaka na avocat ya solo apesa ka yo conseil ce que non ma sœur ozo marché mabe avocat encourage ka mutu na boutique était loba as o salaka ayiba mote expliquer pe que non moi na alela na kati ya live pourtant ozo kelko ozo na avocat futa ka mbongo pour asalela yo ba procédure il fallait oye bisa vérité que non n'expose ka moi na live ndango faut siko ba côté pourquoi il exposer l'enfant comment ba toada ba yebi ki place mona na tanga ka c'est que tant ozo ke kotika mona na classe azo tia caméra et tant mosusu biso na Belgique na l'état Belgique et Belgique ba mona na ba ko lever ya bungi ba ko réunion donc ba ko luka mona parce que yemo ka zo pesa tunéral ya mona Karine mo ka zo pesa tunéral ya mona ozo na kati ya taxi. Vous avez une voiture. Yo moko zana ozana bashino. Pourquoi pas vous ta voiture moko bo keta garçon moko na Bruxelles akumbaka. Mais yo ozo le taxi. Kaka na taxi meni wana akuko trien. A triquer. Kaka wana zo kita wana boy na métro dans musupa c'est que na porte automata taxi des personnes étaient mutu moko ye moko. Na voiture nani pose ako sur nani. Ti okoma ki batwa ba adresse après moi na tangaka. Car il vient nous expliquer d'abord. Yana ko yebisando to komina niveau ni bato ba place moi na no atangaka parce que na poto bana batangaka place à 5 mètres il y a 5 mètres ba 10 mètres ba donc PB des environs place au fandaka parce que to go website biso te non place au yo au fandaka PB na ba école ba nezate to mekana na poto ngana yebi na ndenge na yebi na poto za bongo te nazo tula na poto za kabongo na bana batanga ka musika na ndaku tete surtout bana bébé bongo za bongo te la famille parce que toza na poto tolo bakana poto mona na zana droit en école privée parce que non habité afo bana nyoso batanga ka pembeni
École privée, on a pu battre à privé, on ne peut pas faire là. Mais ce que yo zo mi maintenant dans la voiture, aux autres côtés qui va parce que des environs on a école exacte. Ah ya. Karine. Peut-être pas sur yo za wana adresse ya ndako yo za wana. Ils a adresse place où ils a adresse na yote. Ce qui est adresse na yote, ils a problème. Au loba qui en lobby. Et là comme ça na ko bongisi lo Karine, mutu akoko soma, mon adresse. Oko tia adresse pas na ngambo vana pas chala maman. Ou foutu à quelque part, ils a la capé la poto. Eh, ils a la kabongo. Tu vois que dans mboka mundele ils a la kabongo. Là je te dis la vérité. Oko tia adresse c'est pas mutu mususu. Mais au fond à côté mususu. L'être qui n'a pas quitté côté mususu parce que place où on a moyen au fond on les athées. Ou tia adresse tam c'est pas ma Charlotte. Et en plus, yo au vanda côté mususu. Ça se fait comme ça. Qu'on y a pour le battre que non. Tu retard ceux qui ont fan dans la poto, na place où fan dans les adresses na yote. Ceux qui ont adresses na yote, ils ont obligé, ils retirent moi dans la classe dans des environs na yote. Autant que ça moi des environs pour ils ont adresses là, tu as des papiers. Ceux qui ont des papiers, ils retirent moi dans l'école kaka pembe na yo. Ils ont papier, ils ont papier te, ils retirent moi dans l'école pembe na yo. Ceux qui adressent les a pembe na yo. Mais ceux qui adressent les awanate, aux autres moines musique, tu auras des problèmes graves dans l'État. On ne vous souhaite pas le mal, mais on parle, c'est la vérité. Parce que surtout, on connaît la proto-ébi. Oui. Tu es poto. Les abongos. Vaut mieux. Place attention les alliés, parce que talaka, mundela tanka, bofanda kawapi, oko tia mwana na commune, mso desi na ville forte de terre, yo ufanda kana Bruxelles. To oko tanka mwana na yo, na Madoute, yo ozo vana na Roger. Roger non ça peut aller. Na Roger ça peut aller. Oko vana mwana na yo, oko tanka mwana na yo, na nini te, na sela, na nini, na sela mberte. Na yo otanka na yo vanda ka, na port de Namia. Impossible. Et que ça a code des environs. Donc autant ça moi on a wolué ça côté mususu. Au moins wolué côté mususu. Au côté ça autant ça moi on a wolué na yo ozo fanda na nini comment on appelle ça nini oyo na art au bela côté mususu non. Bon la distance peut-être au ça commune moko o bufandi ndé commune wana ndé ba école. Moi, je connais Europe Mouki. Là, les Congolais et moi, nous vivons. Si ça me fait peur. Je suis l'enfant, je suis moi dans Zambé, tout ça, ban. Et Molenbeek, c'est voilà, Molenbeek. Tout ça, bisogno sur ban Zambé. On ne peut pas souhaiter. Yango, on a tindé qui peut-être que filé ou bakitisi. Parce que ce que ça qui peut me faire, c'est que kabana wana, aujourd'hui moi non ozungi. Mundele pe, ils ont un problème mon côté que non, parce que tu vas éviter c'est moi non tanga quand on cause un danger. Parce que enlèvement na poto, tina ashi wana moi na zotanga, yomo kon kende kozwa mwana na classe. Pitango to na kozwa bana na classe, batala ka mwana, bakota kino oui, maman na yemo konyaka kozwa ye. Papa na yemo connaît soit que connaît ba autoza ka 3-4 personnes ba tebelité surtout ba seba mono na mwana ba koya ba utuna wana place wana ko s'inquiéter parce que ba yebi place mwana nga tangaka ni za peu ko za peu problème était ba usale mabete parce que ko quelque chose mwana yumo ndo ko déposer mwana yumo ko déposer mwana lo bato msunda ko bimana bino parce que so bimine école ya mwana na mwana na yo wana de ko problème sous na école nyonso bakomaka eloko mosusu nzela na bloqué yo hein si yo bloqué bo bloqué linga eloko bloqué tribunal ko vendre ko tout là il faut bloquer vraiment so dire que il faut bloquer les gens parce qu'il y a des gens qui ont conseil te ba ngaba lo bila bato toujours la service va poser un besoin qui no boya na poto. Vous avez besoin de poto ko vana bana poto batanse ka bana buko mon école vous en a droit ce ko pesi combo et tant sous junior d'abord vous mwana il faut ngai pour présenter nga na bato école junior OK c'est bon merci oui ça va bon
neti leki nanga azana bana na Bruxelles wana na koki komisa makolo nanga kwatulu te na kende kozwa bana ya falone na école taki falone nanu a présenter nga na école te eza bongo na koki te Bloba tunga na falone toke na école ya bana o noko na bango hein ceux qui nazate peut-être yepe akoki ko ya kozwa bana nanga na école ah c'est bon. Tantôt ça se fait comme ça en Europe. Monde c'est comme ça. Il y a des qui disent ça, moi, tata, moi, c'est un peu aux urbains, on peut te voir la canenda comme moko. À table, voir la canenda comme moko. Ce que vous présentez qu'un côté, à Zana, toi, quoi, aux urbains. Mais bien, non, quand ça que non, le cas de Zana, de quoi junior, Zana, de quoi Fallon, Gana, Kumaka, Fallon, on les bitia, nos zones en bâtiment, que aux urbains, bah, copier, c'est un banate. À table, on va y payer ma colonne, on va payer c'était. Bon, après, ça gâte. Bah après ça a été. Si qu'on a place wana, quand on a non place c'était, attends, tu vas éviter c'est quoi? Loba, ceux qui y ont mon aussi moi non, ceux qui n'endaku. Na place les bandes pour n'aller aux embuscades. Voilà de moi insécurité et coucou ça. Si qu'on a insécurité wana, il faut qu'il nous colle baboué. Keno nazana insécurité ba komi ko landanga na komi ko banga na tamso ko bima na mwana na école ba landinga ba lever na mwana to ba sai mwana ngamabi. C'est ça. Insécurité di banda école mais na kati école ba toucher moi na te loba ozu mwana okina ye yo mokozo kene kuna na nzela au cas de problème ezu wana et concerné ma école te donc place on a mundela ko expliquer vérité et c'est ça c'est la vérité comme ça pe mutu moko te ezala mama Congo ezala nani azana droit alba que non sa fille est détitée comme ça lokuta ba traumatiser te loba traumatisation ozana ngo eza makambo ya ndako pona makambo ya école okoki ko zala nango te. Tribunal, là je vous dis la vérité. Ma école est non. Et ça, ma école est dans le côté de l'hôpital. Et ça, ma réalité est dans le côté de parce qu'une école, moi, on a une assurance totale de protection normale. Bah, qu'on vend, on a 19 heures, des akasuka. Ceux qui 17h30, 18h, des akasuka, kokuta, wana, bazaka, kanazo, koma, wana, denga, mona, kabana, falon, bazo, koma, wana, asi, ba papi, ba opese, ba papi, lokuta, ako, koma, ba kopese, ba fui, ba opese, biloka, kolia, nyonso, normal. Azana, doa, kobima, wana, te, ceux qui yon, moko, maman, na, te, 18h. Oui, 18h, des akasuka. 18h, 17h, bonjour madame, ça va? Oui, j'arrive, hein, et je suis quelque part, et j'avais un problème comme ça. Maman a un téléphone pour que mes passe. Parce que vous avez ça à numéro, c'est comme ça. Oh. Bon, non, tout le monde a carte. Aux autres qui ne connaissent pas, aux autres qui ne connaissent pas. Bato okuta mama sa afanya mama kikisa bangwana baso lia ba mingi musasa comme lo salité bilamba to po ba mimakabana bilamba mi bale utie mwana bilamba mokolo mi bale na saki okazo akusuba okazo akusumba ba changer ba pese mususu na ba pampers okokoti la mwana no ba tie wana mwana nyonso zakana loko na ine école wana bwe ba be ba nini manto na pesa kutia bloko ba comment pesa pesa o ndi pesa tia ka bloko ya junior o ndi tia ka bloko ya falone et ça ka bongo Tikoyoko banga pona nini kino parce que ba yebi esika mwana no atangaka là eza iloko mususu te loba ba file tango kozwa mwana ndi basali o mabe mais là ceux qui basali o mabe banda yosko kinoko ba pas bien kino na comme une sécurité tango na kozwa mwana na zwa porte marteau eza ka batia wana donc pour nga ezali ka mwana tende karine et kuko songi sayo kino ozanga kimia pour na kamona loba za autre chose au Gérardine lobilelo pour na mwana vraiment longola no souci parce que mwana yo ozala te mwana kozala protection azana protection na 4 Europe ba file yo ba fingo ba beta yo ba agresser monde ati ko agresser mais mwana wana ba kosimba été parce que za mwana butami na Europe. Et je vous demande aussi une petite question les amis. Est-ce que mais moi, je suis Evi. Et là, comme je suis là, depuis qu'à la fin de l'Obangoana. Moi, je suis Evi. Mais pourquoi pas Evi appeler ça comme moi, Mukanda ya Europe? Pour moi, je suis un numéro d'association, comme on va éviter. Et si on a plus pour Kanga. Moi, ce qui a porté comme papa,
ako zo mukanda te nangena yeba place wana et via saka déclaration à mon té hein est-ce que évident machino bo tout na kanon carré est-ce que via saka déclaration à mon té parce que ceux qui mon na za déclaration à Evi azana Suisse ba aza muto Suisse. Non, personne n'a peut tout l'andaka. Pour éviter, attends, ça n'a ngunda. Mais comme moi, moi, on est causé, à moi, on est causé mon canal. Place, on a évité ce qui vous peut m'expliquer parce que je ne comprenais pas. Est-ce que Moutoumoko a ébi ma cambo, moi, qui place un des autres, Moutoumoko a ça, à matate, s'il vous plaît, au tribunal, au matisanga, Moutoumoko, on a tiens, quand j'ai renseigné. Hein, cher maman. Moutoumoko a coquille comme matate. Tiens, cher maman, on a ça, à coquille, au pesanga, zéro, dans le tribunal, c'est quand j'ai renseigné. Tiens, Moutoumoko a ça, naïba, nan, ceux qui. Tribunal aza wapi abeki yo afinisi wapi tribunal mais vous êtes géré. Bah, moi, ça, c'est parce que vous avez un problème. Hein? Non, non, ça, vraiment, on peut expliquer dans le cambo. Nicolas, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit gérer le modérateur, voilà. Attends, ça, vous avez dit que vous avez dit que tribunal. Paramètres, modérateur, tribunal, les commentaires. Ah, c'est bon. Je vais les inviter. Voilà. Nati. Ma cambo est minine. Place on a fait tout à la canal, on fait des analyses sur autre côté, une place mon sous. Parce que natikali na ine otita na sibunga mangana kitana sina kitana na binga bato vote. Ni ya toba kitika na wote. Non, mais ce sont des tribunaux, ils continuent à cocater. Non, je n'en ai pas. Allô, Kieran. Après, je voulais seulement voir les explications personnelles.